na sali pour ngani tanga masolo boucle bomba oyebi ezana mutu mususu alobi likambo ate eza bien monango kake komi mabe po ezana bato mususu bakoloba pour l'intérêt ya peuple congolais bato lokola ba Denis Mukwege basimbisi mokonzi ya mboka touche au dialogue. On ne peut pas traiter avec le M23 Denis Mukwege qui était derrière le M23, mais lokola comprendre que Congolais azana mwa ndabu ya inconscience soki na kosi boye ba parola mokonzi ya mboka touche. Or que pendant que Tshisekedi azalaki kosala politique, Mukwege azalaki kosala bato ba opération boyete. Donc c'est-à-dire makamba politique tikela ba po. Je me suis cher combattant. Mokonzi ya mboka sali bandeko na ngai yango ne pusenga na tongo alelo to ya to solola. Donc à un moment donné ata biso to silika na biso te po un moment donné biso pe to comprendre kate. Basimbisi mokonzi ya mboka touche soko moni lobbying o esalemaki okozala na idée. Parce que Katumbi atie état major na ye na New York, Joseph Kabila atie état major na ye na Nairobi. Peut-être combattre bela zoye bateti nezalaki nini. Kabila de l'autre côté azala kosala ba lobbying na ye pour corrompre les dirigeants africains. Et Katumbi de l'autre côté na New York kosala ba lobbying pour que l'envoyé spécial ya Donald Trump oya yaki dimanche soir pour finaliser makambo ayate. Comme na bango ezaki bongo. Bomba. Mais mokonzi azobi non Bemba yonde chef de délégation kende. Mais en réalité combattant ce n'était pas le dialogue. Parce que résolution 2773 c'est Bimaki. Et ça là qui Kagame comprendre que les États-Unis ont bétaillé. Les Européens vont comprendre que Maloba Tshisekedi Aloba, si l'Europe ne fait pas attention, ils vont regretter et regarder la République par une petite fenêtre. Réalité, yangote. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et Sengeli doit sanctionner le Rwanda. De l'autre côté, le Kagame s'appelle un lobbying naïe. Nakata conseil de sécurité, partout ba lobbying naïe zali, partout ba tunaye bazali, Kagame sali nini, andimi. Et ça là qui dialogue te. Alors tout ce que tu yokara ki na Nairobi. Oye memaki bisoto kende na Rwanda, na ndimi na sala bongo. Mais kasi bo yebisa Tshisekedi akende to kutana kuna. Donc ezali lokola touche. Lokola Tshisekedi alobaki ete je ne peux pas négocier avec eux. Kagame pe alingi abata mawana. Lokola ye alobaki ya ko négocier na bisote, to si bise touche po ko kende te. Na Kagame na ndimi na yebisi babisi mwana, yebisi bananga esengeli basala nini bakende. Mais Tshisekedi azoboya, Tshisekedi maître ya tongo. Alobi Bemba sala nini Eberande sala nini minito tokoloba équipe ya gouvernement basa na Rwanda. Mais bo tuna nga nini ba M23 tuna mwisi yaza bomba. Donc c'est-à-dire tout la mwisi yaza. Oh mais Tshisekedi qui nous a promis qu'il a participé à la pantete. Mais comment est-ce que accueilli raison la bango boye biesani. L'Union européenne a sanctionné Batunabi. Est-ce que Angola est la Union européenne? Donc c'est-à-dire va comprendre pour nos ils sont combattants que dans le domaine de la politique ils sont comprendre que c'est mon compte. Donc il y a une raison pour laquelle les gens que ezalaki dialogue te, ezalaki applicabilité à Nairobi. Ouais, même qui biso na Rwanda. Cantonnement, démobilisation, fait de hostilité et retrait des troupes rwandaises au sol corps. Bomba. Et Fatia le big bateau, ce sont des panthères. Ceux qui t'aiment Lorenzo yo meka. Lorenzo meka ata salini. Est-ce que ba panthère ba kei? Tout la bouche ça. C'est pour comprendre que Fatia béton, c'est un élément à craindre. Mais les lois n'ont la rassurer vraiment que en réalité moi je peux faire ça en 2028 na comprendre moi aussi faire ça en soute bomba pour un moment donné na personne va inquiéter la constitution n'a pas comprendre que Fatih est plus intelligent même que la constitution elle-même. Amen. Viva. Alors qu'est-ce qui se passe? Na base Moïse Katumbi attaque na New York. Na base oyo Joseph Kabila ataki na Nairobi. Kope ezalaki nini? Boyebi que Kabila pour le moment a beaucoup d'argent que la République démocratique du Congo. Kabila pillé Congo, mbongo oyo eza la banque.
ekoki kotonga Congo eza muke par rapport au eza la poche à Kabila. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Na mbongo ya salango yango azo financer boyebi malamu déjà eza histoire kobeta te AFDEL eyaki na 97 bayaki kombo ya libération bakomi na 2008 bakomi CNDP bayaka na kombo ya libération bakomi na 2013 yango na CNDP lelo en 2024-2025 et comme AFC bar M23 bar PPRD bar Nyonso bar Senuko partout Nyonso les M20 Saint catholique Nyonso na M23 peuple congolais balobingo basali Kabila bakoti tina siège je crois bomona na ba réseaux sociaux mikolo nazako yate o ba prière moko so bima négociation ya Congo na États-Unis so kende mabe eko kende mabe te mais toyebi malamu ke bato bazalaki komeka yango côté pe na Nairobi Kabila so corrompre ba président commission Union africaine ko corrompre ba dirigeant africain pour que processus soit resimbaté vers le soir Roni Jackson a quitté la tête saline. N'enveloppe rouge. Bomba bomba. Qui vivra? Boyebi El Kabila. Bomba bomba. El Kabila musée a contesté contre les Américains. Moutayaki sous-secrétaire d'État à moi si na bossa di commoné à l'époque. Ayaki na pembe. Mais El Kabila musée a bengi pitu longwa. Elle a soit corté si na so quitte l'aéroport Andili. Amataki na tenue à couleur nini ya rouge, bomba bomba. Amata il a tenu à nini ya rouge. Mais moi si moi la mobile yoyo, il est parlementaire, mais aussi l'envoyé spécial à l'administration Trump. A quitté vers le soir. Or la Bible dit que vers le soir, le soleil brillait là. Bomba bomba. Vers le soir, oh, tous les politiciens, parce qu'ils désespéraient, ils étaient trop sûrs et certains que diplomatique à tous mes aussi là. Diplomatie Kabila Sala et Kosimba, la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis au Simba. Dans ce travail le soir, Roni Jackson, cortège inutile, Trump m'a envoyé. Dans la fatigue sourire. Bomba bomba. Trump m'a envoyé. On a fait des rouges. Ma dans la fatigue soir. Makambo abakori ya minerai Trump andimi yango a 100%. Biso bela tour na biso bokoza bibundeli andezo. Guerre na est aboué. Bomba bomba. Est-ce que guerre ça sur la mbeso betama? Guerre no ça la manduki te. Guerre mususu ça la maloba. Tozala binoa. Tokokuta la peka kawa. Qui vivra? Toza. Lobi pena goya. Amen. Parce que tout peut basculer cet avant-midi. Parce que Rwanda ça n'est l'autre côté. Pandeko. Ngala sepel Union européenne so bo sanction talibiso. Biso to la coopération des États-Unis da. Maloba distingué du prophète politique. L'Europe, c'est vous qui sont derrière le Rwanda. Mais un jour vous allez regretter. Les longues guerres commis diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Belgique a commis sanctionné, Rwanda a commis sanctionné pour Belgique. Donc, Bengani va diplomate belge dans son Rwanda. Bomba bomba. Ma Belge, ma Rwanda va commis Bengani, mon cher combattant. Papi Matoba Yabino. Papi Malamon a mis son Belgique, puis la tournée au que je prends acte et je vais réagir à bientôt. Bomba bomba. Est-ce que Talibiso, ils sont dans la poste de souveraineté congolaise à la pro. Voilà. Donc, nous avons un président. Yango somo na ba garantie zo pesa ngake a tozana. Na ebi beki ata facha longo na IDP se ozame fatina en tant que personne azana. Bomba bomba. Bomba la bino 2028 été. Dès que makambo zo fidé, makama constitution peso sala nini? Tozo sala constitution ya modèle na biso ba congolais. Parce que ouais ça constitution modèle ya ba français. Biso ba congolais to sala constitution na biso. Mode de vie na biso eza mode de vie ya ba américain te. Eza mode de vie ya ba français te. Nde yango so mona minute oyo. Boyebi ba sanctionner nani bisimwa, mais ba sanctionner nani ki. Nanga te pourquoi? Ko pezala ki boyeba ki mi pamba te. Bato wala bazala bato na bango. Boyebi bike ba Rwanda baza makasi na infiltration. Bazali na bato na bango ba yebisi nanga. Muso bazo cible zende nani. Yo sanctionné.
yoka okitana ngona baipsio yaka kende kuna sala de aso contre Paul Kagame makambo zako sala na République démocratique yo lega na TV na sala nini loba yango bozomona na communiqué à M23 au lieu que nanga signé mutaki o signé ngona ni Bisima coordonnateur à M23 comme on est nanga AFC nanga mais ba sanctionner à Dieu naï donc nanga tolinga to zena pete kama kazo tutana ngona boy papa yaka lega na kuna yamona nanga tula musiaza Bisima pe kuna la sanction mwana kende parce que Bisima c'est rwandais to ça le problème na été biso to ça le problème na Corneille nanga parce que c'était congolais oh yo Kagame bomi bande ko na biso derrière les congolais tolinga to so nanga aya ko démentir makambo oh Kagame ça va sala na simana bomba mabe nde yango to lukana et congolais oza inconscient aboya Tshisekedi yeba bien faut ya pour la repentance kobi ça fait Paul Kagame bandeko nazolo baba médecin on se trompe pas Kagame ce sont des outils ce sont des gens très intelligents mais si on a Félix Tshisekedi comme c'est à niveau c'est que le président Félix Tshisekedi est plus intelligent que tout Rwanda bomba mais comment là Dieu m'a congolais le colonel bangungi suye pendant peut-être à 2 jours à l'été pour l'ongokula qui parlement de bon abîme on a supposé que même les français au Yazolanda Baloba était dit si tu ne s'occupes pas de la politique va s'occuper de tes affaires Congo so que ne mabe ça pour la église était Congo so que ne mabe ça pour la balance ça pour la politique so que ça bien tu reçois pas pasteur il y a bien politique so que ça bien tu reçois pas enseignant il y a bien politique so que ça bien tu reçois pas service de sécurité il y a bien il y a le Congo là lui la mouki prophète mutu pas contrôler yo asati politique c'est ça qui m'appelle bomba mais Fatih c'est quoi à étaler politique maintenant qu'est-ce qui va se passer il dépasse viva balinga qui bate kamoke balinga qui bate kabukavu tokolala toko kanisa Fatih tokolala toko kanisa Fatih oh balinga qui bate kawalikale balinga qui bate kagome tokolala toko kanisa oh balinga qui bate kafizie balinga qui bate ka uvira tokolala toko kanisa Fatih tokolala toko kanisa Fatih viva Fatih beton bande ko Fatih maître bande ko nazana sengo po bitumba abu na yebi so bitumba sili zela na diplomatie totala entre parenthèses lobby général ya kotumba pesi ba mouvement du corps na Bukavu bitumba la ntame mouvement du peuple congolais na Bukavu mutu na ndaku na base nyonso erto komika vers le soir nous avons le soir tous les bases militaires ya ba M23 qui était Bukavu ezika ngate sani na minito toko yebisa bino tula wuti yaza bomba Fatia comprenait que Kagame c'est un pantin Fatia comprenait que Kagame c'est rien diarrhée Kagame est le côté Fatia comprenait que Kabila au coup de pesa Gileta Katasuki ton mon président salité mais Kabila non c'est exagéré dans la mandé fouta la Suki sans charisme bomba Fatia comprenait que ces gens sont des pantins ce sont des aventuriers nana problème na bangote la guerre que j'amène ce n'est pas contre le Rwanda mais c'est contre l'Occident je dois traiter avec l'Occident je dois coopérer avec l'Occident Occident sur la tête dans les cas Occident avec les États-Unis parce que sécurité Europe c'est les États-Unis c'est ça yango ozomona coopération ya Congo na États-Unis témoin azaka Russie Trump ayebisi bango clair dossier ya Proche-Orient na ya Congo n'y aura pas un pays européen c'est nous deux États-Unis Russie
bomba Macron alelaka te asali nini oyo nyonso sanction toyebisi asanctionne Kagame toyebisi asanctionne bango ntango baza koboma biso bazalaki wa yo en tant que combattant comprendre ke bazobanga nde Fati parce que Fati ake okopere na mete na ba azwi vertige Rwanda yo ozosakana na Kongo eza yo Fati abandi kolobaka Rwanda lelo abanda yango ka Obama atiki makambo oyo Bush atiki makambo oyo Joe Biden atiki makambo oyo bolongoli Trump parce que na début ya Trump akutaka Tshisekedi esengeli bakopere bolobi Trump akodévelopper Congo parce que développement ya Congo est égal ya Afrique bon Trump azongaka te asali nini olukelanga mwana mai mwana matete nga mpe dollar Trump mwana matete aya Fati bakutani koza miko bakopere ça je vous assure peuple congolais yango ozomona chef wana zawo yebisa bandeko nanga congolais douleur ya Congo eza problème te tozalaki koleka étape pas bamengaka douleur d'enfantement bamama bayebi yango nous voulons être délivrés mais il faut passer à une autre étape la souffrance la tuerie l'insécurité causée par un pays ami et pays voisin lelo bakoma na suka te basali nini décision lobi tokoya parce que c'est déjà officiel bakokende te mais bon bosana te na plan Nzambe azala na plan A na plan B plan A ya Nzambe ezala avertissement mwana tika kobima na basi ya bana mwana tika muyibi mwana tika kuluna Nzambe akomi na suka po Nzambe pe akomaka na su ebomaka Fati beto nde akoma na suka te Nzambe akoma na suka nde Nzambe ayaka na plan B soit tobeli liboma soit tokufi plan ya président Félix Tshisekedi avec les Américains étaient deux plans les plans diplomatiques pour que la paix règne pacifiquement dans la région à Grand Lac précisément dans la République démocratique du Congo mais Kagame alingi kimia te yango bomona ça fait 5 jours 6 jours depuis na yaki na yebisa bino ke les Américains o bozomona batindi mutu na bango na kati ya syllabus wana eza na plan B koluka Kagame tina se yambe tout bomba nde ba décision na ngana bino peut-être osepela lobby ou soit osepela na soir et Lorenzo Fandi gouvernement congolais Fandi batala boye M23 baza te à ce moment là qui vivra bomba Fati a commission politique pété eza lisusu te faut que ça la économie na campus po yeba politique te yaka loka awa yaka wakaka on comprend de 1960 à 2025 comment est-ce que politique amoko esala ya nini elekaki yaka no awa esili parce que awa toza na intégrité awa toza na loyauté okozala mayele nyonso mokili mais si tu n'es pas loyal envers ton peuple et ton pays ça sert à rien yango ozomona à l'époque bamene bazali na bafrançais makasi banemi français makasi mais français ezali na cerveau te ezali na libu bazali kosala politique ya mutu te mais ya libu orike soki politique ekomi ya libu moyo réfléchir couleur eza pembe mais mutu apepe ede azwi biso eza rouge parce que mayele elongwa na mutu ekomi na wapi donc bandeko na nga sur le plan diplomatique yango wana pepe congolais tozosilisa awa zokala na ndako bandako otala dialogue ezokota na 14 heures de Luanda tokomi 15 heures tobengani bachombo position eza ndenge ni nde tokoyeba me na rasire yo abue tozobeta Kagame si Kagame ose ndenge azobanda kokima na Bukavu wana kima mbala moko tina babunaga na bagoma mais soki ekomi maintenant ya koluka to récupérer baterritoire ekomema biso tina kiga tozwi tuti tolongoli tozwi utu tosali nini tozwi bana mulengo batravaille na gouvernement congolais tobimboka na bino yango wa ozoka na mboka na bi tobatelaki bino mpo na raison Paul Kagame bitumba esilaka te sala nini yo ministre infrastructure sala nini ebongo bandeko nanga nayaka nayebisaka bino ke politique ezaka mystique Kagame ke kofunda Tshisekedi na Allemagne bana bayeba seri wana Tshisekedi azoboma bana mulenge yo na mayelo ligolo bani parce que ko wanga na bana mulenge à l'époque par le président Félix Tshisekedi qui ne sont pas des Congolais boso luka botika territoire ya est na maboka bana mulenge po bozala en paix
Pour la Rolongwa, balkanisation, tu sais qu'elle devrait faire quoi? Oui, des Banémoulins sont des Congolais. Mais Yangwan, voilà, un mouvement à match. Au bête mouvement du Koba, le Bikagame, Monyozo Kosa. Dans le gouvernement congolais, et ça la Banémoulin. Dans l'armée, ça la Banémoulin. Et Banémoulin, ça va quoi? Soba ya Congolais attend la campus. Ah, tu sais qu'elle dit, depuis l'indépendance. Tozo Banémoulin combat congolais. Et bon, biso toyebi yango te. Toyebi ke Banémoulin sont des rois. Mais à cause d'un conflit na bango na batuti, bayaki kokimao. Kagame cause raison. Après ça la communauté internationale, on a banga Banémoulin bakima kuna Congo a protéger bango, bakoya ko renverser mboka nanga nangai. Fati par le bon, ils sont des Congolais. Azui mon Moulin moko ministre infrastructure, oyebi na boy na tanga Congo. Azui Missous, vice-ministre des Affaires étrangères. Azui Bamoussou a été en armée. Ah, si le projet Zanine. Ce qui Kagame tiki na PTT. Moi, na Moulin ende ako comme président ya roi. Voyez qu'on se bande là, na Moulin na ko. Bomba. Donc bande konanga, ndenge Bible le dit que chaque chose a son temps. Félix Oifunzamba qui tisana âge naï. Fatia zonga na mona ba 40 ans. Bomba. Bazonga nanu parce que classe politique congolaise c'est ça pourri. Tala. Pokene na commune à Kinshasa. Pokene na commune à Lingwala. Botala ba immeuble ne zo mata. Mais botala ba balabala ba immeuble zo mata mabe. Donc mbongo oyo bakoko so manzela ba yibi batongi immeuble. Yango zo mona commune à Kin ba immeuble kitoko tali nzela nkele. Bomba. Parce que les gens travaillent à cause de leurs propres intérêts. Nasinda bana na poto. Na salabo. Mais nazo yebiso congolais. Na yeki ko yebiso ka cher combattant. Zala Ozage. Bomba. Zala Ozage. Fati va agir en complicité avec les États-Unis. Yango na yebisa que enveloppe rouge et ça enveloppe pesa biso minéré biso to bomba Paul Kaga qui vivra aboué. Babina sali pour ngani tanga masolo.